Express et Diamant Béton. Bon mesala na kombo oyo yango nde zongisi sourire na ba commerçant pe ba usager ya nzela ya rail na axe Mwenedi tupe surtout na Grand Kasai pe Grand Katanga. Train oyo boza komona à grande vitesse près de 100 km à l'heure. Bijou yango et sepelisi population tango ekomaki awa na Mwenedi tu. Fabrication chinoise, un New Express Diamant Béton. Eza na 10 voitures, 7 pour na ba passagers, moko eza réservé pour na restaurant, mususu kaka pour na kobomba ba frigo, pe ya suka eza pour na usage médical. Diamant Béton eza na 192 places assises, pe désormais ekosangisa Lubumbashi na Okatanga. Mwenedi tuna Lomami, pe eza na confort ya kosakana te. Boye na bokomi nango awa na Mwenedi tu, population bakumisaki tata wa yambo Félix Antoine Tshisekedi pe ba instruire na ba responsable à SNCC ya kobatelela bango bijou o malamu kutu sur place. Autorité urbaine à Zangaki Malobati. Effectivement, Moussa Bandi, vous voyez que la vision du chef de l'État est en train de se matérialiser. C'est que le travail a commencé, non seulement pour le chef de l'État, pour nous en tant que politico-administratifs et pour toute la population. Bosimba ke New Express Diamant Béton éco-relié Grand Kasai et Grand Katanga. En plus, ils ont 2 classes, c'est-à-dire pour différentes personnalités. Les conditions de voyage, elles ont en tout cas garanti et pe kitoko makasi.